mabota elakate yotiki biso na pasi na mitema. PDG Jonga Okula, PDG Golf Kizola, Wadon Fumu. Shushuna tati la leli liwaya mabe yo yo liwayo mabe yo 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 memeli biso generale de fa wotangwe kokakite yo tiki biso na pasi na mitema wo 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 mawa Jamari Malomba alelio Antoba Jacques alelio Guilhem Maïndo les mannequins 5 étoiles de l'Aube, le véritable diamant noir c'est le Wumba. Liwaya Mabe yo yo mon général de Fao repose en paix. Zingo Kemba alelio Yaya de Fao wenda kiambote Edino image alelio Maître Jipe Manyanguna Shaka Zulu Geni Warama Samba na Jino Bilele Patrick Masidi Tedis Versim Belenga Pro. Allah, tu es encore un prix général de Fao. Lui encore il est mort. Général de Fao Matumona. Lui faisait plaisir avec sa musique. Il remplissait les stades à West Afrique. Mamadou Diallo plaire général de Fao. Koulibaly plaire général de Fao. Nous on est les général de Fao. Eh, le Wekouba. On est les général de Fao. Soldat Sema. Son habillement là. Et son sentiment. Ah, Allah. Créa son nom. Elle est Wekouba. Général de Fao, Créa son nom. Si Amoulex est Benoît. Na pasi mawana motema o balobaka moto vandi na ye mabeto malamu na ye koyeba yango mokolo liwa ekoyaka lokala se mopepe wana okoyeba yango te o de Fao pinzale tangi na miso lokola ebale ya Kongo toleli Patrick Malwavengi ya Wilisonga imbattable chura mboma. Général de Fao yokisi biso pasi mingi na motema totikali lokola banetike bazanga baboti c'est le chalet mtango ya liwa na yo kanga minga na mongongo lokola nsende ngai diamant fere na leli ya François okende malamu zambazala na yo okende malamu pe atona César Ngadi Adi Londolé Jules Vamanteka TV Galion de la presse Zambalele lufwa lufwa kidi Zambalele lufwa lufwa kidi Bana bame betu yungane Bakundi bane Sansidila Nani kusansila bana bame Kulutu Magela Kayaman Barise Zuga Dembo Wemo Lamine Donfo Moussakoli Chantal Ebola Mama Paradis Nanou Diamant Noir Blandino Sako Ya Willy Kunda
Mateus Lisomba, Lixon Kangi, Ambara Kousiama, Maman Nisha Superette du quartier, Maman Irène Abengasi, Emele Malolo Lorraine, Lignana Mandangi, Junior Moyo, Chambre du commerce, Junior Senda. Bakundi Bane, nous sensibilila, Nani Kusansila Bana Bame. Si Nabandi Kunyoso Bolandaka, le king de la presse, j'espère, et Réseau Nabiso et vous allez stable Mbaloyo. Oh là là, Réseau Nabiso toujours faible, on comprend un petit pourquoi Réseau toujours comme ça. Rarement. Est-ce que mise au point Nabiso, ça comme mise au point tous années, mise au point les années normal, normal, mise au point normal, hein. Donc c'est bon, on a mon stabilité, c'est bon, ça va. La monisico, ça va, et bien, Kouloutou, tout sur la Siko. Alors, Kouloutou Magela, bonsoir, papa. Bonsoir, Edino Image. Nabanti, Zali, na 2022, ils ont balayé les Bosoto, Vandanayo, Fara, la plateau Moko, pour na Bosolo encore. Oui, c'est vrai que les Zamba Bosso cette année, l'année passée, tout cela, ça qui m'a envoyé belé. Tout cela qui nous m'a camboté, m'a Molokai, Basomi Molokai, mère à Kumobuka, Balobi belé, mère à Lobi non, na poto kuna, il suffit que on appelle ça Maloba, on appelle ça Maloba. Dossier on est ici là, tu es au salon dossier à Kofi Olomide, quand on va passer qui jugement naïf ça qui est bien que Kofi Olomide, au côté à Bolo côté parce que séquestration, oui. Mais ils ont dit séquestration pour séquestrer. Non, viol, il n'y a pas de preuves comme tel viol. L'argument va faire un peu ça qui ils ont dit maman ma capacité. Donc il n'y a rien à voir au cadavre mais on appelle ça qui va bon congolais ou bazaïro faut tout ça l'effort tout bimana ko ba idée ou ma wana ya aussi poser. Oui, aussi poser ça bien mais ceux qui ont enregistré c'est pas la peine. So on débit ba élément juridique Kofi a mérité qu'il ait liberté naïwana provisoire. Donc pour l'année où il y a une première fois. Ah pour l'année où première fois. Alors Kouloutou Magela, naïbi que tout sur la naïo sangoya passi. Ça vous été. Ça sangoya passi. Oye libiso mote mingi na osama marche na yelo mukeshi tasima. On a salué ba ibanso yo. Bazo opportunité Rolanda biso de lona Edino Bilengi TV. Suzana Jean-François Confère Rolanda biso. Si Jean-François Rolanda obligé makambo yo. Bangonde ba simbi yango biso nyoso me ba Jean-François kotala kaka. Basa ba aîné na biso côté âge donc on leur doit du respect côté âge. Jean-François baza côté oyo Al Pacino ege tuye. Azali côté oyo tout ça sous côté oyo. Ari qui tata na Kinshasa. HP. Ari papa HP bazana vient na biso. Ya li na boy ba bien na ka vie. Ari na to ba petit. Ya li na vie to tikela ki vie na. Les grands libanais. Moyen te petit frère ala non ya kurubio. Komanya petit frère to tikela ki vie na ninga dini. Eza pe droit na eza âge na e. Ya za na Kinshasa na chiri chara. Bongo scrum. Ya za na Hollande. Mais elle moi que depuis Kinshasa. Bongo moko bi bobosa na mingi ya Zen bro. Zen azana Allemagne. Azaka na France ou azaka Allemagne. Moi qui on a information. Non, il y a Zen azana Allemagne, azana France. Ngana ko azana France. Doba yego ya te oh Zen azana France te azana Allemagne. Zen bro. Mama Zen bro azana Tokyo. Zen bro Zen azana France te. Azana France. Depuis quand? Azana depuis avant na France depuis. Si, nous avons informé que la Firenze. Tant que la Firenze. Amon a raté comment? Tant que la Firenze. C'est un zébro na kati non? C'est un azali mais. Si on voit là. Na ebi ki attends s'il te plaît. Na ebi gaza Allemagne. Na poto na France na beaucoup na poto. Tumbisa na poto France na France na mona été. On a été. C'est vérité na mona été na France. C'est que Zen pour tenir du ado vengan. Amon na soutien. Bah azo sala na e. Mais ça n'empêche pas que tant toujours makambo
mutu oyo akufaka ye moko amikundi azalaka te kaka bato nde baya ofunda yo. Tout à fait. Donc eza te ke o non nga nakoma so bamilio wana te fo monanaka de temps en temps. Alors kulu tumazela nana tuna sikoyo Luzomava auti kotika biso. Si. Azalaki pe na La Firenze. Omoni La Firenze comme tel so landi kaka liste ndenge bayemba na proclamation. Ouais. Okosambuye pe muke. Parce qu'il y a des bateaux au bazala La Firenze bazaki na proclamation te. Vous comprenez? Bateau au musu bazalaki na série ya chanson au papa betaki o asalaki Arijana Love Kilao. Bateau pe bazalaki. Donc nyonso wana ensemble wana na o ya proclamation basangisa kaka La Firenze. À côté tozomona la musique tozomona mingi bana La Firenze bangoni baki na moto makasi koleka ezalaki kombo ya groupe La Firenze. Donc pour moi Luzomava, même si on l'a pas vraiment bon non azakoni attention azakoni attends je vais finir ma phrase c'est mieux. Même si na banzembo ba proclamation ou ya Love Kilao asalaki te Jean-Franck a dédicacé Jean-Franck donc na nzembo nini na statue de la liberté azali na nzembo ya Gabe Armani azali banzembo mosusu nani espera pa yemba dédicacé mais ye mingi azalaki nde kolinga ko faire dédicacer moi pe que toi na mois de mars eza mois ya ba sœur na biso ya ba femme da droit ya ba femme quoi. Na moni Magila Balansoir ala Tizama Puta Nana Lutula la moni aussi Marine Fololo ala Tiliputa eza mois ya droit ya ba femme. Na moni nani aussi MC Lukika Flavie Bautanga ala type Maputa donc bazo pesa Maputa Valère quoi. Bon va pesa Maputa Valère parce que biso et pas na biso to maman Zaïroise moni madame moi c'est à Koti au tique la place au bout nous a appris comme ça et même moi na muketo benga ba toujours ba maman voilà donc voilà mois de mars eza mois oyo ba tiango eza droit de la femme partout dans le monde. Il y a une sœur na biso congolaise de Brazza de Kinshasa et Angola bala takama puta pona ozongisa biso nanu kosa wana oyo batika biso nango voilà bakoma na bapoto lelo ekoma nango kuna bakoma bambati yango moni mwa oyo basere bareserve wana maputa mpona kopesa biso posa quoi. Voilà donc na cadre ya makambo basi ndeko na biso Luzomava ayebaki kovalorize basi aza kofréquente mingi na bana basi ye aza kofréquente biso mibali mais souvent aza kozala na basi bacamarade na ye neti sere na biso Zulema aza kofréquente mingi boya encore bambino oyo nzembo nani asala vie Antoine nzembo wana bon susu besi mulanga ye donc wana baproche basere na ye bazalaki peta baproche na ye bacamarade na ye ye azalaki mingi kofanda babasi basere na biso bapepa kunci alingaki kofanda mingi plus na basi ke mibali mais c'est notre frère notre ami voilà Luzomava c'était un bon garçon un gentil garçon donc ça fait de la peine na uti na Château Rouge pesa biso na musango aliwana akufina ndingo ni parce que na ndike akufina Château Rouge yo le gars Château Rouge to yiki uzana mo ba image osali moi reportage pour un témoignage ya bandiko oyo bazalaki pendant que kulo tulizoma batika kibiso si bon mekana ko expliquer biso nano kulo tulizoma ba nini ga Luzomava ndenge zawana na yebisa yo ke ba sœur ebele na uti na Château Rouge na regretter na kende ko lelisa susu ba sœur abato na kutena sœur Lili Makaya ouais na uti ka ole ba sœur bakomi ko regretter bakomi ko lela lisusu na ko loba te ya ko imaginer ko kate ndi ko lela voir ba atmit ba Raoul ba Diego bango tout donc ça leur fait mal que babi to ko kana bisoté Luzomava ça fait au moins 2 semaines passées azaki hospitalisé bon Monique azaki malade quand même mikolo na monde to vivre ba tamoko mabe batu bakei ebele même si ko presque et qui dit quand même mais batu na obenga ba vulnérable ebele bakei Luzomava ça fait 2 semaines azaki na hôpital alors vendredi passé
babengisaki na baninga na ye non yaka tofanda esika moko tofanda mpe kala Luison Mava aye akomi na Château Rouge pembeni ya Diego epa ya magasin enani restaurant oyo ekangami na Diego na Jakarta akoti afandi Luison afandi na baninga bango bafandaki. Ça c'est l'histoire vraie. Oui. Oyo nyonso koloba ma part oyo histoire wana eza fausse. C'est vrai. Histoire koloba ma part oyo eza fausse. Mais ça koloba. Mais ça c'est la vie, c'est comme ça. Motso yebani ba baboka ibanga. Si, tout à fait. Voilà. Oui. Donc Luison tanga fandi na batu nyonso ndenge to fandi awa tuzana ba Nathan Zaliawa tuzana Gisele Masamba. Gisele Masamba pas zali. Donc ne to fandi kaka ozomona. Kinal Maleko. Ya Willy Kunda. Ya Willy Kunda to fandi biso nyonso awa. Ndenge pe Luison bazalaki na restaurant wana à Château Rouge. Bafai na baninga. Bato bazalaki ebele. Il y a un Congolais compatriote à Rimakaki. À mon illusion neti aza ko nzoto neti yo sale bien talobi non. Na mutana na moni muto aza bien te akoza malade. Tango ya zoloba Luison bandi ko kitana se. A senti bien te déjà zo kitana. Donc azo sentir bien te mbamo. Muto azaki pembeni na ye ba cousin na ye. Bali basimba lo botika Luison ko kwena se ya mwana Luison atiki biso. Il n'y a pas autre chose. Mais selon l'information qui a fait la moninga moko boye, moninga ngo il paraît bakende kota toilette. C'est des conneries. Ouais, ndé otoyoki hein, bakende kota toilette et puis bayo kuta Luison la toilette. Ça sert à rien. Oyoka ki yango quand même. Non. Donc nayoka ki yango te parce que nazali gozela nayoki o famille lobby, nazali zelanga mona kende. C'est classe naïf ok côté wana elo que telle banquette dans Canada wana donc na koye ko keli ko yoka lobela batute nazalaki na focaliser na famille na to solo na ningeto ningeto l'histoire to solo na Ege Al Pacino to solo na Gianfranco voilà nazalaki focaliser côté na bango po to e bandeni to kumba makambo yo tina suka voilà donc ba côté abatu nazaki bena ko chakate ti yango Israël ke lelo na kende kuna c'est place vraiment j'étais abattu premier jour na la qui bien était mais ça c'est quoi ça mon pote Luison sur la moninga baba tout Magellan yo le la kana yo kaka ata ozimbo mutale baté le la kaka to c'est cannabis voilà Luison donc on a ebisio ça c'est l'histoire vraie oyo lingo lo belangai mususu j'étais donc il a eu na yo katé je préfère même pas. Voilà Luison. Alors, namoni kulutu na biso Luison akufi bino soboza paniquer. En fait, vous imbo kombozo makambo na maboko quoi. Donc namoni benda za mutu na bino. Alors, eza ba ndeko ba kufa rapia wa tout le monde a bozo aller devant la ti. Pourquoi bozo manifester makasi na likambo ya ndeko na bino Luison Mava? Dès que nous avons mukili il n'y a rien à cacher entre un frère et un ami. Le choix est clair. Voilà. Donc, Luison, c'est un ami, mais c'est un frère. Donc, on va donc, on a mon mais éviter au préparer image à frère, on a contenu na ekuna, et puis frère, on tous a gagné la matanga ya defao, un beli, c'est un jeune. Yem dazu courage à loba. Ba tout ba ko kate. Ba zo ko loba te. De façon émotion on a dit le loba ko loba non pardon. Ko rappeler biso histoire te ba ko kate. Et biso ba ser ba lima kla ba ko lela. Donc Luison pour la biso c'est un frère. Ce n'était plus un ami, c'est un frère. To koli ensemble awawa. To luki ba mbongo ensemble. To bima ensemble na ba donc ba sorti nous de sala la paix à Basser, na Banganda, na Babar, tous autres en a Luison. Luison après à un moment, bah qu'il n'a au fond na Hollande, bah on a Gabin. Donc biso to autant bah on va au fond d'abuna, biso to na Paris à to édiquer ambassade na biso zakuna. Donc so to longo à to qui nous t'a la funa to kepo ba Gabin, te serena bazo fond na ba parti benga. Non, ba go parti benga ni.
olingaka pe mingi yango tangi pe ko parti mbenge na seki nga moko donc baza kofanda na parti osier blé ozomona akofanda susu na debs wana azalaka ndeko atisile voilà baza kofanda esika moko donc biso tokende Hollande tokende mpe bagabin tokofanda biso wana elmo toye na Bruxelles tobume biso tozonge biso Paris bango bazoya kotika biso ntina Bruxelles gabin na biso. Donc c'est de la famille quoi, c'est la famille. C'est notre ami vraiment ok. Na ba millénaire tout ça tout perdre montagne on approche na biso. Donc ezara. Alors tout me ko balancer bango na image ya Château Rouge. Si. To yokana no bandeko bazalaki pembe na ye ko la tika biso. Boyo kana mo témoignage en Mbeli azalaki sur place les jours que pour nous nous sommes à Kataki Motema. Donc ezalaki le la G mais et comment qui réalité tout dans la image. Bon, ndenge na uti koloba na ka boyebi ke sali biso passe ya trop bato bazoloba na réseaux sociaux mais nanga mona ba il faut na koma ka na terrain heureusement pe na ina kutena na frère nanga awawa Mbeli za na calme Mbeli wana omoni bolingo c'est ça qu'on appelle amour neto linga mana tanga pasi solo ba kuna ba dabilo ka kolia matolinga mingi tele na ba restaurant feti po ko ya noter mais na matanga na mutombo yebani na yesala ka mapasi les TV Luisoma va prêtre vraiment va tout ignorer mais quand moi santé ka ndenge memi ya mabe nzamba kumbie eza tour à tour kolola mutu na ye kokaki yango wana ya kufina biso na Château Rouge et ça te que ayaki amelaka bilote via yaki kolia ndenge za komta bimo hôpital alobi ya bandeko na ye bavana basolola akomande ji via sali crise akufi comme pe ko yelo na train comme pe ko yelo okolo bakwani mabena bamamuta kufi c'est pas gentil tolinga ne bokunda bien pour l'accès Congo amour et dans la terre c'est Poutine a beti masasi ndebino bosepeli c'est ça vraiment to komona force ba congolais ndeko na mina kufi place bino za itap saiki dans liwa ndenge ya place liwa mse me mara place ba twasa liwa mse yo ka soni to mona ba liwa ebeli tolingana c'est ça qu'on appelle amour tous a toujours na famille soutien na famille surtout mes connaissances la famille surtout il y avait les hommes avoir les connaissances bande koto ba kozama ko soutenir soutien vraiment na ba famille tout congolais oyo to kozama oyo ba kozana simana ba papa kozana te o ba participer na morale et ça déjà pas mal déjà ba gros bisous na bino tout ba la basi mo ça vraiment soutien beaucoup de kolamela mbali et qui ça en tout cas Mbeli merci na geste tout ça là pour na amour ya ndeko na yo famille vision vraiment et ça biso passe ya trop bandeko ba bolingo omoni ke batu baza na émotion bazo ko koloba te mais courage na ya sali alobi te wana za famille za vie na ngai fona lingana lobaka ka yango moni donc akufaki awa na boyi ko lakisa ba image ba nini omoni oyo. Merci nabandi bouti kolanda image wana ya Château Rouge bomoni kulutu majela mutu na se na ebité azo penser nini par rapport ya image wana ndenge auti komona yango et pourtant yé mutu akende ko sala koluka ko yeba ndenge nini kulutu na biso luzoma va atika kibiso mais na kata plateau na ngai mutu na se na ebité kulutu majela tango moni image wana oyo mo uti ko sala et ça donne edino elmota balobaka mokili yango sakana lia mela oui tout ça wana tolia tumela moi osali ba projet na belé donc koliwe koya ok et moi nous vivons ils a passé à ma trop bon comme ça ça empêche de tout le monde. Mon Dieu, vous savez pas si vraiment. Ah, quelle belle voix, il faut mais. On a évité Gabin place à Zali. Ah! Donc, à Msous, qu'on a évité, je me permets de dire que Nzambé, un jour, tant que vous avez après la mort, on a une question belle, que Msous, vous avez beaucoup de quand il faut quitter pour perdre Louison à Joana, il est encore très jeune. À quoi fin âge n'est-il?
akufi na 59 ans, Luison akufi na 59 ans. Azana nous. Luison est un garçon très bien. Abotami na Kasavubu. Akoli na Kasavubu, akoli côté mona ba VV qui mongana Yves Jean. Oui. Jean Boudouye mdachaki photo à liboso wana. Ba mukolongo na kotika na Facebook natala. Namoni Yves Jean qui mongana. Luison. Eh, nabi oni nyango nzambe. Luison tiki biso. Na bingimba mo fere, bengi Jean-Franco na makam nini. Ah, imagine Luison tiki biso. Corona na bengi be azina Londres na lembi mbala moko na matina mbeto na kwa kisunti na lali ti samedi. Na bino ça tu na kende Château Rouge na ndo zoba information kuna. Bon, mais on colle ça mon esprit pour la monnaie neti na komi lokola liboso ya nzoto na e. Donc voilà makamnenge le cas qui sali passi. Yango depuis déjà dimanche tout sur na Al Pacino na Ege Al Pacino tout sur ali papa na Kinshasa. Oui. Ya zakuna ali papa bazana Chirichara na viena biso Arijana bazana ki bazoke na famille pour liboso baza ofana na Kasavubu. Oui. Mais sigo bakomi na njili bakoma na bango na njili. Donc Kinshasa en deuil à peine à Poto tous en deuil. D'ici samedi toko parce que Al Pacino et Game ta occupé makambo na bango na nyengeton on a ça na kaka. Oui. Donc Koko Waya bazo occupé makambo ba salle ils sont toujours occupé mobilisation. Donc d'ici samedi ça programme ya salle. Oui. Pour le moment ouais lingi que Azan a besoin d'assister à na parlement. Oui, na parlement. Parlement à la Saint-Denis, ouais. Saint-Denis. Il n'est pas président Didi. Voilà. Ouais. Oui, Moutago, les gars, pas à Mamspuna na Château Rouge. Oui. Il n'était même pas à Nikonza ou na Clignancourt. Pour y avoir les gars à l'équikaka. Et d'ici samedi, tu vas au ça à adresse. Pas être au Salamatanga. En attendant, tu vas au Tikaïna. Dernière naïe. Oui, tout à fait. Ils nous a fait mal. Mais bon, ils ont destin à vie, hein. Alors, pour nous, continuer dans le témoignage de Moni, interview qui maman mon ressource na Château Rouge, que mes canaux Kolanda Marubanae. Voilà, c'est l'accompagné Rabiso Awa. Depuis tu es na photo, assiste à Rabiso, yé na Serge Pipa Kunji, Bazanga Rate, petit Nabiso Eric Voka, Serge Louia Banakin, Gilles Vassimba Zongi déjà. Gilles Vassimba Zongi déjà. C'est bon, on va kende. Trouver vie Arijana comme ça va assister pour la Kinshasa mais Gilles Vazon déjà à Londres la soirée alors bien voya va rifer malin à tout bazar pour Parigo va se soutenir biso à cadre à mois de la femme donc Serna biso Lukika Marie-Claire ouais autre témoignage na moi qui quand même tout à l'heure merci Nega to tambola rapeka boye depuis que Château Rouge nous mo boye bika izaka makambo ibele na mona kaka boye ser na biso ser oyo ndeko ya papa Wemba oyo camarade ya mama Amazon leki na semeki na makambutu ya mama Amazon garde console. Voilà, ça c'est MC Lukika Mtete là afinga papa Wemba te afinga Lumumba te so moni mtafingi Lumumba na papa Wemba aden na bokende kotala bon likambo te mais botala kaka MC oyebi bien que to matanga makasi ndeko na biso Mava Luison afandaki na biso awa akendaki Hollande azongi aye kofanda na biso awa Luison ayaki na ye na Château Rouge. Après moi hospitalisation aye kotala bandeko na ye na Château Rouge bafanda azalaki na besoin lia kwanga kala Luison aye kokwea na kati ya bar bato nyonso bazalaki ntango Luison azokweya bafandaki mpena motu moko amoni abi te naomona ndeko oyo ana position malamu te MC walika makoloba mpo na Luison.
nazo regrette mingi nayebi te pourquoi biso bacongolais na bacongolais tozokufa mingi na mboka lokola poto toyebi te so mpe biloko toliaka so mpe banini toyebi te mais tozo regrette trop nazoloba na j'ai des larmes dans la gorge donc je pleure avec ma gorge donc nous sommes ensemble napesi mes condoléances na kati ya famille biologique na bana nyonso to à Paris basi to mibali tozozela kaka soki bozwi place botie matanga toya na bacotisation na biso amene se reposant en paix. Merci beaucoup mon grand frère. Paix à son âme, Louison Mava eza matro. Paix à son âme. Que son âme repose dans paix baloba ngo pona ba bandi net ba Hitler ba Kagame Louison za mutu malamu photo ba paix à son âme. Vraiment Louison. Ma belle à la légère pona voilà. Ma belle à bato ya Marcon. Ikambote maman, vraiment message na l'équipe, famille na ba condoléances, ba royoka ba message au MC Lukika, dès qu'il y a Papa Wemba a présenté la famille à Louison Mava. Quand nous disons famille, il y a Louison Mava to penser mingi na Gabin Armani, Gabin Armani nous sommes ensemble Mosika Yozali. Amen. Merci, merci. Nabanzi Bouti Kolanda, MC Lukika, Azabongo, petite sœur propre à Papa Wemba. Moi, dans la musique, Nasir, matin, on est aux Alaka, ban la musique, à tout, Mukimo, Fobayawan. Té, na, Foya Noria, na Kutanagina, Nata, Babundele, Nebi Nata, Babundele, c'est pas la chaîne faire na dessous, Batangi na photo. Si. Ani, pour s'adapter dans ma cambo pays, Siko Louison, c'est notre compatriote. Si, makamwana goya na monsieur le ministre LK monsieur le ministre donc isa ke matanga kaka ya bana Firenze était isa matanga ya batu Afrique centrale mobimba mais la porte est ouverte pour tout le monde quoi voilà na juba fo nete ba Gilles va na rôle ba petit on a zani mona Firenze Gilles Simba à Londres donc tout va assister biso bazar est bienvenu donc il y a encore na ba il faut que Abel va bozangate boyebika matanga ndenge zalaka donc on a besoin de belé pour tout que ça va makambo so bien ils ont pas que des malam il a précédé biso zo kenda après mais tout quand ba boutique na tout melanam voilà tout quand ba boutique tout melanam tout mela moi Monzali a bien qui au moins 20 ans comme ça azalaka kaka biso siko sérieux na tuzakoloba na garçon mo de Paris on est à Paris voilà mutabazet mutabazet de Paris biso ze mutazopeza biso esprit ya origine ya umela na monde zeki Monzali oui so mutakufika to bia mutu wana yende ni falala na système ya Monzali ti Monzali ko tika biso mais to bosse na raté que Monzali umela ki ba papi ba leka ya sala kaka oui donc faut ko makamsume ba lo baga tie les propres prophète de ta vie. Il faut prophétiser à makambo positif. Honnêtement, le banga fona kufana 5 ans. Et tu connais nga moi aussi. Ah oui. Et na ninga mama kufana. Ali nga ngota mukete. Et nemi nga numéro 1. Kama liwa. Na ninga ngote. Merci Kulutu Magela encore to comme on anje na suka ya masolo na biso na éviter ba programme ngo ndeka olobi wana to zelango à partir samedi. Non, avant samedi, donc avant samedi, toi mardi. Ni balobaka NC4 pour les gars et dino, tu as un peu ce programme pour ndengeni toko sala matanga ya frère na biso, biso mava. To peut NC4 to peut ce programme bon to kutana. Mais toujours souhaiter mingi za na Saint-Denis hein. La Saint-Denis. C'est ça, c'est monde central. Central voilà. Tout à fait, ouais, tout à fait. On a évité à souhaiter na ko lo ba comme que or ça. Oui, vas-y. Ndeko na biso frère na biso Guilhem Mayindu les mannequins de Paris voilà asande après liwa des fois tout le monde a vu le sous liwa femme nae akufeli maman Marie Louindula maman Bokilo ya Guilhem Mayindu voilà atiki biso voilà donc enterrement nae vendredi ça vendredi tout samedi non vendredi déjà on na salle je crois à Saint-Denis aux amis un programme en mode assurance bref oui. Alors, bref. On a vu bref. On appelle ça du programme. Bref, samedi, il y a jour d'enterrement. Il y a maman Marie Louindula. Voilà.
Donc ceux qui t'olandi bien bakokundaye na cimetière il y a Saint-Ouen. Il y a Saint-Ouen. Cimetière à Saint-Ouen. Morgue aux alabons na Vitaneuse. Vitaneuse. Voilà. Donc bande kono so boibi ile maindo akufeli bukilo. Moi ça Guinée maindo Sandra Monseka. Donc maman nae Marie Luindula. Maman Marie Luindula tiki biso. En tout cas tous angate on so la dispo na jour wana aya kusangana na biso elongo sala biso bien makasi. Alors pour tout magera to comme na suka masolo na biso lilo bani ko tikira bande ko so bolanda biso na pourquoi lelo. Vraiment on a souhaité paix kimia ezala partout où peuple ya monde yazali partout dans le monde parce que paix eza bien kozala la paix et ça la va vivre bien. Tout à fait. Donc surtout dans le pays na biso na Congo RDC, Congo Brazza, Angola, voilà tous la famille tout ba tout moko kimia ezala na biso. Na on souhaité pour na makambo ya nani ya Luison Mava, ndenge na lobby 1C4 na oleka to pe sa programme ba tu ba na Suisse Rive Kono Gabi Bigatsum bon il va autant comme papa nae asili bozonga déjà bon ba na souhaité ba monyo so ba secourir biso Jenga Samuel ba na Suisse bozanga te to zelabo aider biso donc ba présence na bino sala biso bien quoi. Bon j'espère que Barijana na l'autre là frère na biso so azala kuna Freddy Lumboenadio le colonel. Écoute, il y a qui tient à matanga ya des fois. Oui. Donc, oui, bah que nous avons eu petit cabisso, tout ça besoin battu. First bouffé dans Lyon, Pati Mbenga dans Lyon, Pati Mubenga. Voilà, nous avons fait Pati Mubenga aussi. Nous avons fait dans mon vision. Na Debs, na Gabe Armani, Gabe Armani bref, à s'installer dans une Turquie. Justement, tu sais que Fanda kuna ezambo kamoko linga oyeba langue wana mais ça na on est vrai terrain. Voilà. Donc il y a conseil à biso ba masa ba pe makuni za bien. Donc azali peut bien kuna quoi. Ah c'est bien. Donc malheureusement makambo oyo donc Béazine à Londres, Boli na Canada, Lili Tsakala na États-Unis, Claude Mega aux États-Unis, biso to koeli matanga Aïdé Sungu, ah, en tout cas, merci aux avants nécessaires. C'est bien, tout le monde familiarisé. Aïdé Sungu. Tu as raison. Maestro. Bon, c'est Nabisonani. Efrazi. Donc, on a tous les phrases. Efrazi. C'est les phrases. Bon, tout ça, matin, on a besoin de tout. C'est Rona et la Minga. Soutien moral. On a tangi pamba. Azala bolingo makasi. Tangi pamba. Donc, soutien, on a besoin de soutien moral. Un soutien. Il y a ma cambo quoi. Tu as besoin de soutien à Batugioso. Tu as besoin de besoin. Bisous Tolanda après. Voilà. Merci Bisous Tolanda après. Ndeka kuluta lobby. En tout cas, tu comme suka masolo. Tu suka sabino kana loembo. Oyo le King Edino image ayembela kulutu de fao. Ezanzembo yo tu ça la clip bientôt. Et ba mona pinda ke oui. Mutu ayemba ki amuza pinda inter. Edino. Félicitations à Makambo. On a Moussala au Salaka, tout ça, un problème. Badei, Makambo, il y a vite fait. Et c'est dans la direct. Oui, dans la biso. Le peuple congolais, tout l'ingana. Tant que tout ça vivant, notre matanga. Mais rien n'empêche que vous s'abonner. Rien n'empêche que vous l'andaka. T'as la nouvelle abonnée. Nous, si on fait ça, c'est pour vous. Et pour nous aussi. Merci. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Edino, yo za fin, mutaleki wa zate, uza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Yaya defa oyo kei, ata elakate, yo tiki biso, na pasi na mitema. PDG Jonga Okula, PDG Golf Kizola, Wadon Fumu.
chouchou na tati la leli liwaya mabe yo yo liwayo mabe yo 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 memeli biso generale de fa wotango ekokaki te yo tiki biso na pasi na mitema wo mawa Jamari Malomba alelio Antoba Jacques alelio Guilhem Maïndo les mannequins 5 étoiles de love le véritable diamant noir Gisèle Wumba Liwaya Mabe yo yo mon général de Fao repose en paix Zinga Kemba alelio Yaya de Fao wenda Kiambote Edino image alléluia Maître Jipe Mandianguna Chaka Zulu Geni Waramasamba na Jino Bilele Patrick Massidi Tedis Vesim Belenga Pro Allah tu es encore un prix général de Fao lui encore il est mort général de Fao Matumona lui faisait plaisir avec sa musique. Il remplissait les stades à West Afrique. Mamadou Diallo plaire général de Fao. Koulibaly plaire général de Fao. Nous on est les général de Fao. Eh, le Wekouba. On est les général de Fao. Son dansement. Son habillement là. Et son sentiment. Ah, là. Si Amoulex est Benoît Yotiki biso na pasi mawana motema o balobaka moto vani na ye mabeto malamu na ye koyeba yango mokolo liwa ekoyaka lokala se mopepe wana okoyeba yango te o de Fao pinzale tangi na miso lokola ebale ya Kongo toleli Patrick Malwavengi ya Willy Sionga imbattable Jura Mboma Général de Fao yokisi biso pasi mingi na motema totikali lokola banetike bazanga baboti c'est le chalet Mtango ya liwa na yo kanga minga na mongongo lokola ntende ngai diamant vere na leli ya François okende malamu zambazala na yo okende malamu pe atona César Ngadi a dit l'ondolé Jules Vamanteka TV Galion de la presse Zambalele Lufwa Kidi Zambalele Lufwa Kidi Bana bame betu yungane Bakundi bane Sansidila Nani kusansila bana bame Kulutu Magela Kayaman Barise Zuga Dembo Wemo Lamine Dofo Mosakoli Chantal Ebola Mama Paradis Nanou Diamant Noir Blandino Sako Ya Willy Kunda Mateus Lisomba Lixan Kangi Ambara Kousiama Maman Nisha Superette du quartier Maman Irena Bengasi Emele Malolo Lorraine Lignana Mandangi Junior Moyo Chambre du commerce Junior Senda Bakundi Bane Lusansidila Nani Kusansila Bana Bame. Donc Paris, Belgique,
Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, on a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Longa Makasi. Oh nyoso, alingi, atinga biloko, kuluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait un conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team de l'avion. Le team de la petit police, la police express, aussi là à des jours. Et ce qui est à Wanate, on a fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les cas qui nakin, selon bout nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse diffusée. Global Express, bas côté les masses.